Kotambola nazo toka simoni moteo masumwela takena yo soko inga ya makena yo la singa la maya sika à la croix tu as tout accompli tous mes péchés sont pardonnés. My life gave up. Ya tolobaka yango mikolo nyonso awa balanga nzembo kutu bayemba ya mokili to pe ya nzambe mwasi nyonso tute azali mwasi ya kobala. Mwasi ya kobala batalaka bongo na bizaleli ata ina beauté extérieure makasi, oui bien sûr, e bandaka liboso na beauté extérieure omoni mwasi olandi kasi soko moni na kati ezali lokola libanda te tika eloko eleki tika ezali te ya surtout mikolo oyo okomona mwasi na internet na photo ya kotindela yo asokoli elongi eloko ata ya malonga atata shimoko ezate ju yo komona eboye degra ba le fambano wana o regretter okomi otali photo otali mwasi o comprendre te ali kambu ya somo pasi pe mawa to pekisaka bino botika kolinga basi na internet me boyoka kate papa Fiston ngala linga mobile na internet uzala bien tisika pe bi na bakani tout exception ezanga kate kasi tala ndeko oyo aye kolela yaya tokobeta lisolo oyo ekopesa yo pasi pe mawa ndeko mobali alingi mwasi abengisi ye akei pe na mboka afuti lobola afuti nyonso tumbongo ya libala aye na mwasi na poto na mboka Allemagne mwasi akomaka na retard te mwasi changement ezalaka te alingaka feti te pendant une année amoni yango suspect. Quelque temps après, mwasi ya Kim Mobali. Tant mwasi ya Kim Mobali, mwasi oyo abeli liboma. Oh, soki azongi na ndaka mobali, okomona liboma esili. Soki abimika libanda, liboma ezongi. Nani asali mwasi oboye? Est-ce que ezali mobali to ezali ba koko na ende ba yeko réagir? Yaya, lisolo ya pasi pe marape kote ya bino hein. Bino bat oyo bolingaka mibali pona okende poto bokota boyoka. Yango liso to kobetela yo na tongo ya lelo. Insécurité na ville province ya Kinshasa mingi na commune ya Selembao ndeko mwasi ya leli ya lobi bino botakaka bato bafana na gombete na ma campagne te sika mwaka tukubia ezalaka biso batu ya Selembao esika prison makale ezalaka tosali nini insécurité ba buki ba tifo ba koti ba sakaje ndako ya batu mwana jeune fille oyo aleli bokoyoka yango awa na émission ya lelo ya embouteillage oyo tomonaki ministre ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobaki embouteillage ezalaka kaka na Congo te eza pe na Lagos na Chine a présenté kutu ba photo donc un ministre a ba photo a présenté à Chine ya États-Unis ya Afrique du Sud ya Lagos partout est-ce que embouteillage oyo ezalaka na ba pays mususu za ndenge ezalaka ya Kinshasa ya degré embouteillage oyo tomoni na avenue Kambamba Prince Kasavubu ndimelanga bato bazali oyo ezali bato te
batu ba uti na monde kusuba ba na embouteillage na batu na mituka na ba wewa moyen mutu a bouger za te pesi passe image o komona awa e kolelisa yo pona mboka na biso République démocratique du Congo mwana mboka gouverneur ya ville Daniel Bumba sala quelque chose noté mawa pona ba kinois. Élection, il y a président, il y a FECOFA, Fédération Congolaise de Football, Trésor Loi, Azali Bongo Moko, il y a candidat, Kassi Santos Mutubule, ex-champion d'Afrique, légende, il y a Léopard, Pessimba, de l'époque, Alobi, jamais, qu'on dit, à Trésor Loi, Azala Bongo, président de FECOFA, to Azala Koutou, membre de FECOFA, pour Kimouyibi, et le Kiyemingi, papa Fiston. Ozofinga LL Muyibi ngaye mlobi yango te zali Santos Mutubila parce que oyo uti ko le kasala ki attend ba légende ba beta ki ba légende ya Brazzaville mais Diable Rouge na ba Léopard akimana mbongo ya batu plus de $100,000 $130 ataki yango wapi tala kunteki tala kumamba wana pona Santos Mutubila bi jamais azadinte ya kosala bongo na FECOFA to kosole yango kaka awa na émission ya lelo kaka na sport to tika la kuna pour kotala samito boyaya kaka bijou moko to la kanango stade des martyrs balakisaka biso ba partie fleur stade des martyrs bongi et comme kitoko yaya mais tala degré ya salite image o ezali récente ya lobi kaka tala degré toilette ya stade des martyrs salite o ezali bokoloba papa Fiston peut-être ezali na match sili mais il faut combat mais il faut qu'il y ait équipe oyo après match ba combat pour degré ya salite oyo ba blogo ekangami oyo ba tufi oyo ekangami oyo ezali un peu à moi kala est-ce que PDG to manager, top dirigeant, il y a stade des martyrs. Attends, makambo te degré à salité ou il peut si pas si à gosakalate to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea maya mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona ko solola makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedeke partout vous allez kolanda biso oza na Kipushi oza na Venezuela oza na Brésil oza na Isange na Katakokombe na Bakongo précisément na Matadi na Mbanzangungu na Kasangulu partout Sonabata émission na bino yangoyo ebandi ya toyebisaka chaque fois soki mbala liboso yo tala biso tosengaka na yo osabone soki osabone kobosana te kofina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kete tokolemba ko rappeler bino te ya pona ko s'adhérer na groupe oyo soutien aux veuves na ba orphelins benga biso ya okomisa kombo pona o soutenaka ba veuve na ba orphelins on a besoin 1000 membres na kati ya groupe oyo pour soutenir les orphelins. Et à tant soit payé. Attends, on a $1, attends $2, 5 euros, 10 euros, 100 euros, montant au monique au soutenir les orphelins chaque mois. Bengabiso pour adhérer à groupe Oyo soutien aux veuves, aux orphelins, n'a pas personne malade, sans parapluie. Nzambe à côté de Sayo, Mokolo et Koya. Voilà. Yambo auto développé moi des 3 sujets au modi bongo na sommaire makambu ya insécurité makambu ya embouteillage tika to betro li solo o salami e pesinga mutuku soya ko sakanate toko kene bongo na mboka Sénégal Cameroun pardon mutu o salami lié azali camerounaise. Alors, na chaque fois to betaka masoli ba africain nyonso tout soki et salami na Cameroun na Togo na Angola na Pointe-Noire yo zwa ngolo ko ezali kaka pa na yo po biso surtout tout ça kaka ndenge moko yaya na pekisaka bino chaque fois
kolingaka basi na internet mwana mobali oyo tokopesa kombo na ete me ndenge tokobetela lisolo ekozala pona yo o comprendre mwana mobali oyo azalaka na Allemagne akenda Allemagne jeune abunda epesa mwa makambo kaka ndenge balobaka basi ya poto mutu makasi basi ya poto bayokaka te yaya ata ozwi mwasi na Afrique oye na ye pe na poto akomaka mwasi ya poto te eza makambo ya éducation croyez-vous que na poto basi oyo basa bien éduqué basate croyez-vous que na Afrique du Sud basi oyo basa bien éduqué basate il y a des filles en Afrique du Sud il y a des filles en Europe en Amérique oyo basali bana ya ndaku bien éduqué aux ypeno bino celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur et moi je na soya kaka na poto ozo na poto parce que basali zoka ata ya kofuye ke okene koluka mwasi na Afrique ah papa piston olungo obebisa so coopération biso bato na Afrique to so poto te na lobi ndengo wana te pona bakango chaque fois de coloribus and gistibus non put disputandum des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas ce qui olingi na okobala mwasi na poto yokaka olingo bala mwasi na Afrique du Sud yokaka olingi bala mwasi pe na Congo yokaka mais awa tokei na Cameroun jeune garçon oyo ye azali bongo béninois to beti basola ba bené 2 fois 3 fois semaine oyo Benino oyo ayaki na Allemagne abundi esimbi oli aluka mwasi na poto ya habité basi ya poto mutu makasi na kende kozwa mwasi na Afrique mais Afrique on a kozwa mwasi ndenge ni tika na kota na ba TikTok ba Facebook na réseaux sociaux ya keba na basi na réseaux sociaux na iko benda o matoi abandi ko passer en revue na Facebook akutana elenge mwasi ya o moment to tina miniature wana ye wana to tina miniature mais tu as photo ya mobilité pour la sécurité on doit dénoncer la femme oh sali mabe na miniature zali fiwa bomoni wana et de temps en temps vous avez la photo na ezali koleka wana tango amoni fi on na Facebook a sepel na ye bomoni azali fi kitoko ndenga zali wana ça va atinelier bonjour abandi ko solo la kaka ndezalaka bref mwana mobali akomi na relation amoureuse na mwasi oyo ozalaka na mboka oyo nazalaka na Cameroun ozala Cameroun nga pe naza béninois mais en tout cas vi na ngai ça va nazala besoin kobala mwasi lokola tolobaka de coloribus and de gustibus non pour disputandum kolinga mwasi ezalaka na frontière te po bato bakata ba frontière oyo ezane mundele akata frontière pona a contrôler biso okobala mwasi o asana mboka moko songolo mobala asana mboka moko paka la prome ya te sifika ka boza na commune accord yango za ndengo wana pote ngobota mwana ekozala teke mwana oyo aza elongi ya bazulu aza elongi ya ba mbuta mboka msute azali kaka mwana oyo bino affection ya ki mwana na yo ekozala ka même chose ya certaines filles obe mona kana bayaka na internet wana bayaka na makanisi mususu mwana batu akangisi mbongo alongwe na Allemagne aketi na Cameroun zwali solo ko ba congolais ebele bande na ko chite pe congolaise aeti na Cameroun alekisi mosolo apesi mbongo ya libala kaka ndeza ka surtout abali mwasi oyo ba keti na ambassade ya Allemagne basali oba ko sa formalité mobali ya zongi Allemagne asala ba papier pona babenga ngoni ko réunifier famille pona mwasi alandai oyo zali normal mwana mobali pe azongi na Allemagne abongisi ba papier nyonso tu atindeli mwasi yake na ambassade ya Allemagne ba pesi visa ya une année parce que azolanda mobali na ye akoma na Allemagne mobali pe juillet d'abord avant ça bien sûr tant mobali na Cameroun ba salaki ba felti donc alakisaki pena bolingo ya solo ami kitisi tangu ye akomi na Allemagne wana mobali mutayo expliquer semaine à liboso ezalaki malamu deuxième semaine troisième tiba 1 mois 2 mois mais abane ko remarquer mwasi na ye asolaka mingi na téléphone parce que mwasi ayebisaka ye ke azana ndeko moko te na poto azana camarade moko te na poto mais tango atuni awa na Allemagne yo solaka na solana ba camarade na ngai yo sala ba camarade na poto mais tu m'as jamais dit que ça ba camarade na poto wana ozi wapi bon alekisa yango kaka ndingo wana boyebi jeune garçon saki bino ye asia bongamaki moi mon solo bana ko kota makasa nkembo vie stabilité falaka so moi si pona a fonder foyer basali une année mobimba
moi si retard ezali koyate mais il comprenait pas. Mais comment est-ce que moi si oyo et ça la route de ceux qui moi ça y est deuxième moi il fallait que déjà retard mais retard ezali tenene. Qu'est-ce qui ne va pas na moi si oyo? Qu'est-ce qui ne va pas na moi si oyo? Il se posait tant de questions. Tant de questions. Et le mot comme on a fait, on dirait concentration on a fait ezalité. Dans ce moment quelque chose ne va pas. Moi na mobali oyo abenga ba famille na bango na Bénin. A expliquer maman na bango, a expliquer papa na bango mais moi si o la kati lokola moi si mais comportement na ye na mona yango pena malamu te. Soki ba yesa ki yatinda photo yi. Soki pe cérémonie basi basalaka yango déjà na mariage kuna ye to yebité parce que on n'a pas détaillé. Ya salaka attention. Salaka attention. Tango une année koki moi c'est une année tango komi ba renouveler mukanda na ye ba pesi siko mukanda il y a 5 ans je crois, 5 ans. Moi ça comme siko na ma papu parce que une année on a qui wana akobi maté akobi face à la sika place moko. Mais tango siko il y a 5 ans, elle peut se déplacer. Il y a ma papu et bimi. Abandi ben compréhension na kati ndako. Na esa ka chaque fois ya na kati ndako. Soko moni moi si abandi ko pesa ba réponse sec. Ataku to na relation. Vous savez, copain, ma copine, moi si vous avez qui bien, copine vous avez qui bien, abandi ko pesa ba réponse sec. Les camboué a répondre des camboué sans comment sans ko ba ça, c'est qui m'a bé bandi kokota. Est-ce que vous comprenez? M'a bé bandi kokota. Alors jeune garçon, à se plaindre pas femme nango, papa na m'a non, t'inquiète pas, zala calme. To pesa ki mbongo et asan de sika mo côté a kokende. Moi si a comme ceux qui m'ont ba bimi, yepe abimi. Mobala koya ko zonga bien sûr okomona awa akuti yepe asi alambi mais alambi c'est multi atika un message non lamba fufu yo moko nasala ba camarade nanga na kozonga donc moi si abandi ko sala makambu yanko parce la rapona mobali ya benga na ye mobali pa linga ki moi si azo ko benga na yete mais il s'inquiétait pas mal comment ça fait une année moi ça na mobali aina dibala pardon ata retard réalité quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas moi si abandi ko bima soka bimi samedi akosonga ka anda ku lundi na tongo ça n'est de trop ya soko lingi mobali te basala ba engagement de ngwante ba fi ebele to sono lisoto ko chité wana qu'est-ce qui s'est passé ti moi si awsala na surtout mobala bengana ye mais mobala bengana yete ti qu'est-ce qui s'est passé moi si akomi koluka makambu boyebika andeza laka afundi na mobali pa mbila ke mobali a menacé heureusement mobali oyo ye asi akoma allemand a expliqué makambo surtout mais mbila ese non ndenge ya liwana tikaye pa pesi mobali 100 mètres après ça raso na moi cité le kolanda ko zelaki ya ye makambo surtout mais là j'ai pas compris comment est-ce que police agré qui mobali mutakenda kate mais yino moi si akende atika mbali moi si oya bima na ndaku akenda alobi yango clairement d'ailleurs oza mobali ya niveau na ngaité oza mtoko bana ngate na utiliser ki yoka ponga na ko na poto na sala vie na ngam susu baya mbali boso yoka c'est pas n'importe quelle femme au kobala ezande boye moi la mobile a pesi rapport et pas na bango na Bénin so ki ba activer ki cloche notification ba activer ni moi si oyo esika ke libanda muté bandi ko pété ba ko ba vide esika ne ko futela loko ama liboma loko na ba ki asali moi si ya muté ntele mobile wana ba ko benga moi mais moi no awa awsala ba dépression c'est comme si asolo ba moko so ki akei asaki na bolinga moi si na ye so ka si moi si wana azongisi na ndaku comportement comme normal liboma et sili ba dépression et sili ba vide et sili akofana moi 1 mois 2 mois 3 mois abandonner sous makambuana si ça n'était de trop yemoko balo abima imaginez-vous basi ba pesa ki déjà 100 mètres pa mbali akokuta na été mbali na ndeka mama biso africain abane ko so moi si azongusai moi si abima mbalo soka abima mbila akuta bango ensemble mbila a son mobali à garde de vue il y a 2 jours de ça qui yo
pembeni ya mwasi oyo te yo zo menace mwasi oyo moni mbala tokanga o balibéra mobali atika mwasi wana de laisser mwasi wana akoma liboma akoma kotambola dans les rues ya Bundes ya Allemagne boye abenga ba parents ba papa abi oui ya ko sakana biso te to pesa mbongo ya libala to pesa moso to salaka bikila awa ke ya ko fa na seko et surtout boza batu ya mboka moko te tala tina na moni importance ya ba reso kasai basala ka chibao ezali kitoko malgré chibao ngo mikolo ndiye zo simba susute na ebité chibao yo congé yo ba susute yaya soki olingi mobali te bazwaka mbongo na ete ata ba copain ba copine do benda o matoi oyebi ke mbali o separa ete mais ozosenga mbongo azopesa mbongo ozo mbongo na ye keba okoya na mutambo pour rien ne prenez pas l'argent ya moto oyo olingaka ete tala jeune fille onenga suki ya kanti lokola alinga kolekela mobali esprit ndenge lobaka yo koma kaka poto za limboka ya bana basi okozwa raison likamute ba pesi yo raison okomi na poto mais liboma jeune fille qui toko mona miniature wana liboma dans les rues de Bundes à Francfort pasi ya kosakana te yaya nayebi fille moko boye wa sko la Kinshasa abana fa na lemba na otanga pe komona ete po e osala bien te po na quartier na bango fille wana kaka ba mibali boye jika moka utaka poto abona mwasi na ye aya akutana na super lemba a sepela na ye parce que c'était une jolie table approcher tala jika oza mwana jobu oza mwana mikili na kisasa isona ka babe bakoboya hote moi sa boya aboyelo na kamunini jika aboya mwana jubek aboya te aboya jika aboya te akondima po ba jeune fille ya Kinshasa ya Congo généralement ya Afrique basala kana jika moko te au moins akosa na bango 3 4 azo tenter sikani oyo simba na la robima poto atika leso pa lingi ote akimi fille wana alingana mobali boya saki un peu papa mukolo à l'époque fille na kosa saki na 25 ans et papa à l'époque a commencé à atteindre 50 ans ba 50 ans andima papa wana nzoka fille wana jeune fille wana azalaka na mobali na Monaco bazalaka na mobali bolingona ya enfance basolaka très bien ndenge zali awa nakutana jo moko boye jo na utu yuma papa mukolo na utiliser ka tremplin pona nakoma na poto na ya nga pa na Monaco papa wana azalaka na Paris banlieue parisienne asala ba démarche à Fiona très bien Fiona kita na Roissy Charles de Gaulle boye a comprendre la bolingo téléphone moi si abima a comprenate amona moi cité nzoka mobali ya moi si wana fiancé na ye bolingo na yakala ayiba moi si ka na aéroport balungwa Paris bakenda na Lyon bakota na Lyon yaya muta pesa morceau la pesa monga libala oyibi moi sina okeda yo oyibi conséquence de la guinine fi wana tilelo ba 49 ans atikala ko bota te est-ce que papa oyo asala ki bikila kila tondenge nini tala ku tseki tala ku mamba ya linga oya poto na ndenge ya malamu ba exemple abo eza légion eza légion mususu na yebi oyebi ke bato poto mo eza bizarre moi ça zakala mbali na Belgique ba boye na mbali na ye bakabali parce que moi c'est absolument ça bakabwani mobali na ba 55 ans ba 51 ans moi si ba 49 quelque chose comme ça ba boyani et puis que moi si à parvenir que ça leki na ye o asala ba 35 ans d'âge na Kinshasa alinga papa wana ya 51 ans talaka papa ba 51 alinga na 35 36 39 37 moko boya mona pena moi na muke pa na nga moi ndanga ya sika alingi sa leki na ye ndenge wana bolingo ekuba ti papa wana comme na niveau abenda mwasi wana poto tango akoma kaka pe na Belgique boye yana bango aya ayiba leki na ye akenda et puis abenga mbali wana okanisa ko za clever oza yanki au moins to jouer esprit na yo o wa leki na ngai ngamu ndatindaki ye asala ndenge wana pona oya na poto ofuta ba makamo salanga bato bangaka te papa wana alakela mwasi wana mabe alakela mwasi wana oya bengisa kiso déjà mwasi na ile ki mwasi na mabe ti lelo azwaka libala te akomaka dans les rues yi wana ka bantilantila
kotambola nzela yaya likolo ya mbongo ya mutu mutoki ya mutu baliaka te est-ce que okomi lisolo ya muku c'était yo te ngete nga makasi okomi c'est que bien voilà nako profiter na lisolo oyo na pesa maloba et pas il y a honorable commandant Congolo Anderson de Jobu mon ami personnel yé amoni boni boy na lisolo oyo moi si ba bengi na poto akimi me abeli liboma to banine automatiquement bikila ki le basala ki ya ngonde beli si liboma n'est-ce pas est-ce qu'il faudra faire comme ça na basignon surtout au bengi na mikili en poto to ezaka makambo ya confiance mwana mboka commandant Anderson Congolo Jobu mbote na yo bonjour tongo ela ici kozali lecture na yo na lisolo oyo tobeti ya ndeko oyo mwasi babengisi na poto akimi abeli liboma omoni yango ndenge nini. Bonjour, honorable président Fiston Pelende de Tata Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud, mon ami personnel. Le sako na mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakero, pe koleka mama Olive Lembe. Baye baye kolanda biso na radio de Kole TV, mbote na bino. Honorable président, bisola garçon Oya Bene Salinga Mtema Pasi, certes, place ya kolinga mwasi, place ya kokutana na mwasi, bakipaka yango te. Mais, ndeko oyo ya Béninois, akei au-delà ya frontière, ake kozwa mwasi na Cameroun. Eza na ba Béninois ebele, oyo bavandaki baza kotula na Benin, atiki bango, aya koya na Cameroun, esika oyo wapi, fiyo azali kovanda, Cameroun mboka bosoto, Cameroun mboka salite, asali ba honneur abali apesi mbongo alibala amemi na Allemagne. Eloko batu ebele ba comprendre na Afrique mbongo ata na poto ezala pasi. Garçon wana ndenga azali wana akenda poto kala wi ba pasi oyo ya mona pona kozwa mbongo na ye fia na yebi yango te. Ba pasi oyo garçon wana ba moment difficile à traverser kwa zo mbongo akangisa mbongo ya kokende kobala ye ya kofuteli ba billet ko sala ba démarche ko meme na poto fia na yebi yango te. Metela mutema mabe ya mutu ya mokili a préféré akende Allemagne azongela na muba akoma mwasi ya makango ne ya kala oyo akokaka jamais kolongole na Cameroun ko meme na Allemagne. Dieu merci famille ya garçon oyo bazali bilombe famille mo makasi basali te gono a die soki rendre a die soki nene te bango penza basali penza ki bomoto mbongo ya mwana na bango kenda ki pamba te bafutisi e masumu akomi mitelengano kuna na Allemagne aizui bale basi bolimbisa ngai. Des fois nous devons apprendre à être honnête entre nous. Soki tozali honnête te soki tozali to kozwa courage ya bisa bino vérité te ezali mabe. Soki toyebi ke toza pare ya mwana mwasi oyo seke tozali okosa bino ezali na mobali moko te oyo ya kondima mbongo na ye ya pasi ya nyokwami na baifere kokende mosala akita nango ti na Cameroun abala mwasi anakoma na poto achangele face akenda azongela mobali ne ya kala place wana nde bandeko na biso basi babungisaka mayele. Soki mobali wana azali na poto oyo azali kolinga yo si réellement azali kolinga yo ifala kangisa moko alongolo na Afrique amemo na Allemagne. Mais tala yo mwasi ya zoba accepter les termes, elle n'est pas intelligente. Quand on n'est pas intelligente, on est bourrique. On dimi obebisa vie ya mutu oyo alongolo na Afrique na place ya pasi amemi na poto obanda konyokola ye obanda ko traumatiser ye obanda ko coacher na monde ya stress est retour au garçon oyo. Mais tala autant de fois yo après avoir kopesa ye ba 100 mètres autant de fois aza kolongwa koya ko assister yo tango aza kolongwa ke non ozali lisusu na santé ya malamu te. Mais osuki wana te quand tu te retrouves tu reviens dans tes sens normal oza kozonga na susu mobali oyo na ya escroc bandeko bana basi nini esalaka bino. Soki mobali aza na poto eke alingi yo yebaki azali na facilité nyonso ya kobenga na poto parce que azali na droit ya kozwa mbongo ya crédit azali na mbongo ya kozwa donc azali na atu nyonso na poto mpona kobengiso na kolongolo na Afrique kobengiso na poto. Mais soki azosala yango te saki alingaka yo te. Mais tala yo mwasi ya zoba
ondimi na yo okende na moto mosusu na poto après otika ye obanda konyokola ye obanda kolamba otikele biloko apamba lamba semuli ye moko obosani ke moto wana abimisaki mbongo na ebele mpona kofutela mbongo ya libala mpona koya kohonore yo na famille na yo mpona kofaire voyager kolongola na Afrique komemo na poto et avec ça tokondane mpona nini non eza na mobali moko te oyo akokondane garçon ya béninois. Par contre biso foto betele maboko azali mobali ya malamu azali elombe mbongo na ye perte te mbongo na ye ekende te na buzoba yo moto bimaki yanke yo moto bimaki pomba yo moto bimaki mama sese soki elombe mama sese osuki na liboma na balabala akotelenga na ndenge wana ti famille na ye bakenda kofukama kosenga pardon na famille ya mobali wana. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faudra faire comme ça na ba fille surtout africaine généralement partout congolaise ata ba congolaise basala makambo wana ebele est-ce que système oyo bengi mwasi otindika chakali za système malamu nabi yango biso ezala na biso congolaise awa tozoloba tolobi makambo baafricaine en général ezala na biso bacongolaise congolaise olongwe na Kinshasa ozalaki kovivre na place moko ya pasi ya bangumi ya salite motu moko boye andimi abimisa mbongo na ya pasi amengo na poto lobi nango ya obalukeli ye asali wakana ye boye asali malamu tala sikoyo neti exemple opesi awa tata oyo babimisi ebolule epai bandeko mibale na famille baescroke ye. Ça c'est de l'escroquerie pire et simple. Baescroke ye atindila leki na ye alinga ye mpona koescroke ye lelo leki na ye wana komi abizwi lion amemi wana mapeka akosuka wana te akotelenga na ndenge wana mobali akobala ya kozala te soki azwi libala lobi bakoboya ye donc akokontinue ndenge wana tv ne mobimba jusqu'à ce que on se repentir bafuta papa na mbongo na ye ekozala malamu mingi bisa eza bisalela mabe eza bisalela yo toko jamais koapuye bino bandeko ya basi milimo oyo ekotelaka bino mpo bole bamibali mbongo eutaka wapi soki olingi mutu te tika ye soki omoni ke non oza na besoin osenga service ke oya o escroquer na bavaleur na baforme moko boye o non ndenge ezali wana boye petite sœur na alingi yo linga tata opotoli ye mbongo amemo na poto ok amemi yo na poto ça va balaka sitota na yo te mibali nyonso oyo kantai bakobala kuna bandeko monoka ndenge wana ti okotula bayopesa kombo na lion kuna aboma lombo bayopesa kombo na lion kuna etula asala kala mama ya moto atango bazaiko bakopesa oyo bakombo ebele moto akobala akozala lisusu te okotelenga na ndenge wana. Moi je suis pour ces gens ici oyo baza kolakela bato mabe na ntango baza koescroke bango na vi ndenge ezali bonda bapesa biso opportunité okende poto zala patiente ozwa mobali ya poto mokili mpe ese evolue nango tokoma na bainternet luka motu no ya yo moko na internet abala yo ke oya osala bakabani moko boye oyo escroke tata ya bato ya mokolo mbongo na ya pasi anyoka makozwa kuna escroke ya na leki po escroke amema bino na poto nsima nango oyiba ye très bien oyibi ya boescroke ça va kasi bala totala ote soki bozali ya no peut-être azaki elombe akimisaki yo mpona yaka kosolo mobali te vous allez payer ça tata na kobanda de tout moment ke ya kobanda koregrete mbongo na yana yo mabe kobanda kolanda yo ça c'est sûr ngai naza moluba omoni epa baluba soko olingi oboma motu na kake bakendaka kuna kolobaka liboso il faut saka olobi ke non motu na ngai désiré azwa napesaki ye mbongo ali amelinga mbongo na ngai otindele kake kozwa ye mais soki edésiré asali eloko te ata otindeli bakake yango ya ndenge nini ata mbula ebeti kake kozwa ye te parce que asali yo mabe te ndenge moko na bango ndenge basali ye mabe mpe kolanda bango. Donc dans la vie nous devons apprendre à être honnête, dans la vie nous devons apprendre à être loyal, dans la vie nous devons apprendre à être juste. Marcher dans la ligne droite, c'est mieux que quand on a na vie ya boye bino bana basi bozanga na baide o escroquer bato ezaki yankito ezaki nini ata na mateta ba yanke bazala susute ba mettre chiwaka na njili kuna bakufa ba oyo baya sima bakoma kolukala bakoma kotambola na ndenge ya bien bino bana basi tango bozotambola na esprit ya ko escroquer mibali nini ekotaka bino na mito bokofuta masumu wana na mokili awa tous ces pays ici bas vous devez les payer bolinga yango te bokopaye parce que bosali motu wana mabe soki bosalaki mabe te mabe mpe kozwa bino te soki bosalaki mabe te mabe moya elanda bino ezali te mais du moment ke bino boescroke ye du moment ke bino boutilize baforme malhonnête mpona kozwa mbongo na ye boyebake mabe kolanda bino et puis tu vois ngai papa ne fallait continuer koloba et so kana petite sœur te tina grande sœur oyo a monté ki kuna il fallait pas mabela ndaye. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, honorable commandant Congolo Anderson de Djobou, mon ami personne. Restons encore avec nous. Voilà. Je crois que les solos étaient ibino, hein. Étaient ibino. Botika kozwaka mbongo ya ba garçon ya batu. Ata ba jeune garçon, ba copain copine olingo ba été kozwa mbongo na été. On a zwaka ye mushina. Oya osa pana ozoye bate. Autre ba kité. Tolobi. Voilà. Autre chose. Il y a insécurité dans la ville province ya Kinshasa et komi makasi bandeko baleli na Selembao na commune ya Selembao batu ba komi kokota na bandako baye batike bino lettre lobi to koya pa na bino et puis ba koya solo ba buki bantifol ba koti ba zibiloko ya ndako jeune fille oyo aleli makambo sa impana bango tala la biso milikambo to lembi na commune ya Selembao ba criminel ikokote la batu ba kote li biso tala nde ba panzi ba vitre na ndako ba panzi ba dokisi na papa bazimbongo nyonso biloko nyonso na bazui yaka kota na kati tala papa torche na ala C1 nyonso bazui bapanzi ndaku torche bapanzi partout oreso ko makila yo zo kota munduki babeti na masasi awa na masasi ya babeti toko suka wapi atozala bayombe na Selembao numéro 25 précisément go matadi soza arema banga areplizo koti tolembi bakonza moko botela so likambo ye tokokine na wana makambo de bakona bangola na bisika batambongo bagombe eye pa na biso ye koluka ni nyonso ba kaka na ville province ya Kinshasa ya degré embouteillage oyo esalimi ndimela ngai papa lukela yango kombo mususu to mona kibongo nalobaki yango ne bandela ministre ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayaki na ba photo na Top Congo FM ko lakisa embouteillage ezalaka kaka na Kinshasa te ezalaka pe na Lagos na Chine, na États-Unis, na Afrique du Sud, na France, partout. Kasi, degré d'embouteillage aux Arabes, et ça dit embouteillage aux Arabes Kinshasa, t'as la degré d'embouteillage au Yaya Awa. Tout ça dit bon, on a rond-point, Kabamba, Prince Kassavou, Yaya, degré d'embouteillage au Batouba Kangami, Naba Wewa, Naba Moto, Naba voiture, moyen moto à l'équité. Oh, ça dit Batou, oh, Batou, dans le monde invisible, Kaka Batou, ça la ville province de Kinshasa. Somo, hein, t'as la image. Embouteillage na niveau ya Kabomba Kassavou Kabamba Prince Kassavou après la pluie Botala tabino Botala après la pluie ça pas na projet le mamboko akobaka katika mtu Zambalula. Allez. Degré embouteillage zawa. Et bata makolo na mituka na ba motard. En tout cas. Ya vanisa famille koteka lopango famille. Bosimisa tabuka lopango. Oyebela. Dégâts lira mambo ekende. Totika la kaka na ville province ya Kinshasa cette fois-ci to ko de bongo na sport ya mboka na biso to yebi yango ke candidature ya président ya FECOFA to ba élection ya FECOFA na ba secrétaire ba présidence et ko ba kala mingi te kasi légende ya football congolais Mutubile Santos Atali boye na liste wana moni kombo ya Trésor Lualua a gangi alobi jamais Trésor Lualua a koki kokoma non seulement président ya FECOFA même membre ya fédération parce que azali lokoso ya mbongo ngam na employé comme moi ezali kombo oyo to mo oyo Mutubile Santos a employé a illustré ngo boye alobi boye lors ya match ya ba légende étoile du Congo Diable Rouge na ba léopard ba betaki awa ba pesa ki responsabilité wana pas ya Trésor Lualua kasi degré alia mbongo ya batu wana ndimela ngai ba ko pesa ye ba responsabilité ba kambu ya l'état de po ali le koso ya mbongo est-ce lobi ya solo to lobi lokuta Trésor Lualua honte à toi hein? Tala non Nathalie ba candidat oyo ba postuler quand j'ai vu Lualua na mais pour aller au salon na football parce que ce garçon ce qu'il a fait na Brazzaville camarade nanga muto pesa mbongo apesi $115,000 baninga nanga bano ba legendo na memaki ponga na zaki entraîneur na bango
apesi bango $1,500. Apesi batu oyo bapesaki mbongo na bango apesi bango $4,300. Ça fait combien? 5,800. Mbongo nyonso tout sur les 115 000 alliés karaye moko. Bongo siko bolingi bochaye na football de jeunes. Po bomaka football de jeunes ango na sengi ba batoyo bako élire ba président ba tia kutu loi te. Parce que loi la roya ko boma football nga mutu na sengi bino nga naza kolo histoire na sengi bino parce que c'est un danger public. O ba benga ngwalima ye. Donc bosa la tension na batu oyo ba voter ata adwi mbongo ya dwaki na Brazza po apesa aliesa batu mususu bondima yango te. Bo voter mutu oyo bo monike azan expérience ya eloko wana bo voter. Non mais j'ai été avec eux. Nazaki na bango na pesa bango amour nyonso. Mais j'ai été déçu par ces garçons. Je m'y attendais pas que moi na ko a manqué ngai, a fingi ngai. Abinanga petit joueur. Ya lenga musika. Jalma Santos yoke no lobane ndengwa na mboko yo. Non, Zéfi rien à dire, na préféré Bacha Zéfi. Hein? Zéfi il a beaucoup d'expérience. Vous comparez Loi na Zéfi. Non, il n'y a pas photo. Nazo ça la campagne pour na Zéfi mais na Ebsibino il n'y a pas photo entre Loi et Zéfi. Ça, je vous dis, une expérience au Nanango. Donc, lui, il n'a rien à voir dans le football. Pour Mbongo et Batinda na FIFA CAF, abandon liangot. Et Ubanomo Nate, yo que nous pèse à jouer, baninga nous ba légende, yo zana 115 000, aux pèse à bango $50 à chacun. Bazaki 30, 1,500. Et bango tu vas beti match, yo que tu beti no match, tu es chef quoi. Menga mutu na memaki yo na ko l'action mutu. Donc, ma foi, naza désolé pour na candidature naie. Il fallait boire kaye kaka ndenge zalaki. Totika la kaka na domaine sportif ya mboka na biso, topé na sport, tokende sika boye na stade de martyr à Pentecôte. Yaya, epai wapi bizu ya mboka na biso na ngwana epai ba match ya makasi ya Léopard. Ya équipe nationale na biso ebetaka donc la biso soni kasi. Stade de Martyr wana ezalaka na gérant na ngo na PDG na directeur coordonnateur oui c'est vrai Stade de Martyr ezalaka na compte ya ministère ya sport mais yongo mona mingi soki ministre ya sport abimi atiaka pile petit na ye gestionnaire ya Stade de Martyr pour kuna katuku bianze kotaka pour ba concert betaka na stade wana ba manifestation na stade ba futaka mbongo na Stade de Martyr et pas gestionnaire wana mais tala décret à salité oyo et bimi na Stade de Martyr et pesinga nkele ya kosakate Stade de Martyr lobi kaka yaya bokoloba ono kasi eza na match match ebetaki mais est-ce que tout le monde dit ba salité sali oyo ba salité akala to ya sika ata tuzali ya sika il fallait que soki bocha muta toilette muta koti ye ayewana apangusi ya décret à salité oyo ndimela ngai Stade de Martyr et ça la condition hygiénique malamu te. Si je manque de mots pour employer na matière fécale o eza libanda ndengwana na bino pe population to yebaka koza l'instruction ki bo moto yaya. Comment se fait-il que yo côté na nzongo na toilette ko ça nzongo inene o ça na place appropriée o ko ça la ngo kala bakaron ndengwana ça c'est na intention nini ko bebi sakaka eloko ya l'état et puis si passe ya kosakalate ndeko aleli degré Stade de Martyr comme ça a été ba toilette nango ndimela ngai oyo kumaka mususu tala ngayo Samuel Ramazani na banquet ngai concernant le Stade de Martyr l'autre le 11 avril là le 11 avril 2025 dans le Stade de Martyr actuellement il y a quoi là il t'a toilette ce stade on va le filmer bien ba lobi également image wana Stade de Martyr za ndenge wana botala était à toilette. La quantité de petit botala, soit une raison cause, ça te l'a vu. Bon. Mais ensuite, on va passer à Mongo et qui est à Monaco pour que ça la sponsoring na RDC. Mais botala était à toilette, c'était de Martyr Azana. Tala. Bon. Filmez là, l'andivis ça d'abord la sanité. Mais tala. Les autres, le 11 avril 2025. Na Stade de Martyr tala bon na
Autant, Nandini là, il y a ta salité. Mais pour avoir établi une vérité, là, il y a Boy. Mon cher, filmez-le dans le filmez-le dans le Boy. Là, il y a Boy. Les gens qui parlent, moi, ça va nous sur le radio Takala. Yango, tout ça dans le chef de l'État. Contrat au bateau de Mabassa na AC Monaco on va déverser $1 million pour rien pays et pour bénéficier de l'euro. Comment comme ça dans le 21e siècle, infrastructure sportive il y a boy. Montage de boy, Naï Ramazan, Nazar, le stade de Marty. Boy. Merci. Voilà. Baleko balandi to komina tsuka pona tongo ya lelo to pesi maloba et pas ya commandant Congolo Anderson de Djobour analyse na ye sur ba 4 points autorobi wana en 2 minutes synthèse na makambo autorobi ya insécurité embouteillage makambo mutubile santos na trésor loi okoyiba mbongo na insalubrité donc salité au stade des martyrs analyse na yo lecture na yo en 2 minutes on va finir commandant Anderson. Merci beaucoup, honorable président. Tobana na makambo ya insécurité. Makambo ya insécurité oyo, ermo eza kosala mutema pasi. On dirait effectif à la police eza muke. Baza koyeba te ko contenir population ya Kinshasa. Bato bakomi ebele, il faut bakisa effectif à la police. Problème na biso eza na d'abord nous effectif à la police ya muke. De deux, baluka ba former ba unité mususu ya la police ya makasi. Biso tovanda en Afrique du Sud, tomona na 2010 sera Coupe du Monde. Ba créera unité mususu à la police spéciale pour la Coupe du Monde. Ba la ta ba noir, ba béret noir, ama béret. To benga ba onde na ba béret. Ba ya wana ba sakana kate, frappe alors ezali frappe. Si d'Africains sont moni so policier normalement sakana na mais so moni ba ma béret ba sakana kate. Poso megi frappe alors frappe. Ba créer ba unité mususu ba intervention rapide. De façon que si na insécurité oyo bato o baza ko bomaka ko traumatisera bato ko bomaka bato tongo midi pourquoi oyo est-ce que mbula matara a le mana bango ndenge nini problème eza wana ba batisa effectif à la police ba policier ba comme ebile comme ça ba affecter bango partout na Kinshasa wana na butu bazalaka na moi bazalaka de façon que biloko esila bino pe bato na bandako na bino bozanga ba machette ndenge nini. Pour ce que l'image de l'autre la moi, on dit qu'on a un tifon malem bazar qu'on a un tifon qui va continuer à parler. Mais non, vous allez la machette dans mon panzera pour moi mouinda, muto azoko tsaka muto ali boso 4e machette na molili wana, au mona ke na o tsala libana tango ya ogana ba okima. Vraiment. Parce que so o sali ba mundi wana te. Tango bazar o ya bazoko ta bazako zo bino nyonso bazako beta bino masasi bazako sala ndenge wana. Boma minda donc na ko tsaka molili tele bana mupanzi wana ko ta mira na machette. O ko tsaka elibuko. Okota mutu okatie penza na muteba mubimba ke soyo ezuya kingo mutu ko inase ba wa tira libana na bakokima oko trape bazamba esprit de la zamba gorille ko trape na niveau wana to yena lomango na makambo itali embouteillage honorable premier nani excellence Jean-Pierre Memba aloba ya embouteillage là partout oui embouteillage là partout mais ba niveau embouteillage autour la kisabiso ya ngote oyo eleki soki ba bouchon bo za ko salama na za ko yebate ko za ndenge nini baluka ba remédier na yango nanu balakaki biso ke non bakobongisa ba route secondaire pas problème se poser na ba route secondaire tant mutu yo sawaki ma route secondaire parce que ça bien te aya na route principale okomona ke embouteillage ozala kaka babongisa ba route secondaire comme ça baye bandenge nini na ko résoudre problème oyo na ba route principale embouteillage oui eza partout mais ya biso ya Kinshasa eleki on dirait comme le roi la Kindoki on dirait eza ndenge nini na ebité donc moi te le belango sous bo ezalité. Papa Jean-Pierre Memba, au la biso qui facha pesaki ordre pour bongisa la route secondaire. Faites-le vite, vous êtes la non, pas de retomboka pour la solution à problème. Na o Italie, Mutubile Santos, na trésor loi. Trésor loi, ngai pe na kamwa, tango na mona ki azalaki involve na makamu ya mbongo oyo, équipe utaki Braza et Yaki. Pa pesa bango $300,000. Soki combien? Ata. Pour vous autant mutema malamu batona ne beko beta match après match botelemi bo pesa nga $1,000 on a moto
ata soki baliaki te bamelaki te akosepela na ye ayekobeta match ya loisir azongi quand même na mwa 1000 balles na poche kosala bien mais trésor lolo ayebaki kosala yango te malgré baye kosala baimage après mpona kodementir tosito dekutaki ye donc lelo oyo ntango bapesi eloko ya moke ozoka kogere yango te nene nde okoka un grand point d'interrogation akokoka te ya solo bia na biso German Mutubile Santos ndenge azali wana r moko mpe abetaka libanda mais oyo atikalaki na soni na makambo esalamaki ya bajoueur ya braza oyo donc côté moyen to condamné eza te trésor lwalwa abebisaki ya cv na ye alors soki cv ese bebi tala ntango oyo postulé cv aso malamu te donc moyen to condamné German eza te German aza na raison 4e point ezali point ya salité la stade de martyr ba toilette. Voilà, salité à stade de martyr na toilette. Na en Afrique du Sud awa eloko ekamusanga ya liboso bana basi bakendaka na stade bakenda kotala match ozomona bana basi wana baza komela masanga na bango na bavere na bango ya minene na kati ya stade wana bazomela masanga bazotala match okomona jamais babambie sachet ya masuba babambie sachet ya bosoto basalaka yango te. Donc les gens respectent le lieu public mais biso kuna tokomisa stade on dirait place ya bosoto comment yo mutu mobimba okolongwa otiki toilette place ezali oyo kosala oyo te soulager na place ya pavement ou na libanda ba installation hygiénique tozali banyamo be tozali nini babilo mosusu boyo osala bayebisaka biso te biso moko soto yoki sakali bumo déranger ngai na iposa kosala pipi mais je dois commencer par chercher les installations hygiéniques mais biso toza kosala yango te place besoin ezweli yo ale ote soulager wana nayebi te soko omipango sobe ndenge otelemi okei otiki bato bayaka bamonaka bosoto na yo mais faute mpe ezali ya bakambi oyo baza kodirige stade de martyr wana parce que tomona nanu ata matiti libanda stade de martyr bakataka te kokata matiti nayebi te so esengaka avion ya ou bien hélicoptère ya po ekata matiti nayebi te alors ntango bozosala entretien libanda te yango bato baza koya mpe na babosoto na bango ndenge wana mais soki bobandi korégularize biloko wana bokomona ke ndenge ezali wana mutu ntango oya kutu place moko bopropre na po ye moko osala atya salite place wana akose sentir gêné mais bino batoilette eza bouché boza kosala yango te match ezali boyebi na bino kutu te soki mai ekozala obi mai ekozala te ça ne vous concerne pas entre temps bafutaki bino déjà bamillion mpo match wana ebetama bafutaki bino bamillion mpo concert ebetama mais mpo ozwa soin ya bamakambo wana boza kosala yango te au Congo on privilège ke le sommet bato oyo baza bakonzi nde baza koprivilégie bango oubliant ke ezali na bato mosusu na stade de martyr wana ndenge oyo moko olobaki ake na orchestre batravailleur ifo bazala na équipe mpe ndenge olobaki na émission alobi na équipe mpe ezali campagnie batravailleur ifo bazalaka ndenge moko na stade de martyr wana batravailleur ifo bazalaka alors yo mpe DG kosaka mbongo te sans pour autant oyo bakeno bato oyo basalaka na mosala na kati ya batoilette wana bazali paye oui ou non est ce que bato wana ndenge ezali wana mbongo bazwi ekosuffire bango na kokosala misala na bango chaque jour toyebi te okipaka na yango te yo esalisali kaka mbongo ekota esili okangi yango okei yango epavie na yo oatiaki yo responsable place wana. Donc on doit punir les gens au Congo, on doit arrêter les gens, même les babylons à Mikel, au Congo, les Mokane, au Bonga, même les camions sont au Canada Bosso, et on s'en a les camions sont Fati, non. Babylon à Nenwana, Yom de la ministre Transport, au Yega, jour sur la surprise, au tel Babylon à Nenwana, tous les gens qui sont là-bas ne sont pas suspendus mais révoqués. Allez, à la porte, au Tchèque Batosika, j'espère que Batosika, tous les jours, on Moussala, la joie Moussala, Oyo, parce que Mouto a zaïdi Bosso Nangaï, a négligé Moussala, parce que Mouto a zaïdi Bosso Nangaï, a soigné entretien de l'installation hygiénique, donc moi je ne dois pas aussi tomber dans la même erreur. C'est comme ça que le pays va avancer. Mais sur les camions, papa Fatih Tadela Bisso, maman Denise Tadela Bisso, Yawana Mogaza au Canada Bosso, merci beaucoup, honorable président. Voilà, merci beaucoup, honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Mon ami personnel. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons. Première session d'Abisso, Yamokolo Elelo, mercredi, Tokutani. Déjà, na 14h pour la deuxième session d'Abisso. Chaque fois, ceux qui sont les soldats qui pèsent Abisso, Benga Bisso, au pèsent les soldats. Ceux qui Bengi Bisso, au Zubisso, comme Tungi Samate, Tikla Bisso, au Dieu, les soldats, Toko Betengo, Kakandege, Olingi, Tobetengo. Baïke, Oyo, Botala Bisso, on a besoin de soutenir, orphelin, veuve, Benga Bisso, au côté d'un coup pour soutien. Il y a $1 seulement. $1 na yo, et Kosunga veuve quelque part. $1 na yo, on rappelle à Nzambe, Kotanambe Nyongo. Nzambe, na pesaka 50 € na ngai pour na ba veuve. Sunganga na Kambwe, Nzamba koyoka yo. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap.
Echara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini poni